échec sur échec. L'homme connaît une vie de poisse à faire pâlir de peur, comme si le monsieur avait été maudit par un marabout. Le grand marché de Kinshasa, vendeurs chassés, étalage détruit pour soi-disant un marché moderne. Une année après, rien n'est fait. Résultat, échec. L'état de siège devient état d'échec. Décrété depuis le 6 mai 2021, 6 mois après, c'est la catastrophe. Les députés de l'Union sacrée, en colère, sont médusés. L'immense espoir des populations de l'Est tombe à l'eau. On est habitué à voir un président qui dort sur son lit. Il rêve qu'il voyage en direction du pôle Nord, puis sursaute et décide sans planification. La gratuité de l'enseignement, 1,5 million des fonds alloués par la Banque mondiale pour la gratuité sont détournés chaque mois, selon RFI. Quel scandale! Les élèves n'étudient plus. Résultat de la gratuité, échec. La baisse des prix des denrées alimentaires, échec grave. Ils nous ont promis que le poulet devait coûter $1. Le poulet béton. Là encore, on constate un échec. La pêche sur les zones namibiennes, échec. Les 100 jours de Félix Antoine, ça donne envie de rire. Ses compagnons, Jamal et Kamere, ont détourné les 100 jours, échec. Le projet Tchilégélou, échec. L'union sacrée se fissure. Les déçus grossissent les rangs. Là aussi, échec. Même en amour, l'homme connaît des échecs. Comment gérer 2 foyers? Tout pour lui est difficile. Le fils à papa, à quoi est-il bon? Bandeko, Natala Kimuke Museveni Oya Lobi Epesinga Mawa Pona mboka na biso. Na banzi to umela te to tiango bongo tumeka osola muke. Bobe ngai saninga pasi mais to tiana no oyo bongo to tiango après. Ce mardi, nous parlons donc aussi de cet homme de la région de Charleroi qui a reçu 9 doses de vaccin contre le Covid-19. Il s'est en fait vacciner à la place d'autres personnes afin qu'elles puissent obtenir leur certificat de vaccination. En échange, l'homme était payé. Julien Crête, Thomas Quinet. La fraude est pour le moins insolite, un cas unique jusqu'à présent. Il y a quelques semaines, un individu se présente dans un centre de vaccination, document officiel en main. Il souhaite se faire vacciner tout simplement, mais sur place, il est reconnu par le personnel. Ils l'ont repéré, ils ont refusé de le vacciner, cette personne s'est inscrite dans un autre centre, mais on avait repéré l'identité et donc il a pu être repéré dans un autre centre, la police a été prévenue et la police a finalement fait son travail et cette personne a été arrêtée. Au total, l'homme a reçu 9 injections, imputées à chaque fois à des personnes différentes. Une fraude bien réelle qui a dû, plus que certainement, être monnayée. Il venait avec des identités différentes, avec des cartes d'identité différentes, donc il venait pour le compte d'autres personnes qui ont pu recevoir un certificat. Alors certificat, si c'est avéré, un certificat qui sera bien évidemment invalidé et les données pourront être supprimées. L'homme a donc été présenté à la justice. Des suites judiciaires sont en cours. Les bénéficiaires sont aussi inquiétés quant aux retombées médicales. Elles apparaissent évidentes. Évidemment, se faire injecter autant de doses en aussi peu de temps, ça ne doit pas être positif, ou en tout cas, il n'y a peut-être pas de danger, mais on ne sait pas le dire. Donc il faut être prudent. La VIC, depuis plusieurs semaines, porte une attention plus forte encore à ces risques de fraude, grâce notamment au contrôle informatique. Bandeko za mawa remeza mawa na neto luka ba problème yo mutu moko okonozwa 9 vaccin ozobanga na opete ke ekoko boma yo. Alors bandeko maintenant il va chez lui. Oui, il a dit je viens chez mes frères de sang. Nous autres ne sommes pas ses frères de sang. Il doit assumer. Vous savez, le président Joseph Kasavu, paix à son âme, appelez les Congolais mes sœurs et frères. Le président Kasavu.
le premier ministre, Patrice Emery Lumumba, a appelé les Congolais mes compagnons d'élite et de liberté. Le maréchal Mobutu a appelé les Zaïrois citoyennes et citoyens. Moussé Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila ont appelé les Congolais mes chers compatriotes. Chilombo a qualifié les Congolais de Kombantaba, de Nyangalakata, de Bandoki. Il n'a jamais dit ça. Il a dit ça. Chez moi, Katanga, il a dit Bandoki. À Londres, il a dit Kombantaba. À Beni, il a dit Nyangalakata. Il parlait d'une catégorie des gens, non? Un chef de l'État ne peut pas le dire. Il est le chef de tout le monde. Non, ne déplaçons pas les choses de leur contexte. Il ne peut pas le dire. Un rebelle, Il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Ce sont les compatriotes qui sont égarés. Comment avez-vous jugé l'adresse du président de la République en Bujimaï? Un discours tribaliste et séparatiste. Le discours de Félix était tribaliste. Le président est tribaliste. Mais il est tribaliste. Le président Tshisekedi est tribaliste. Je ne suis pas le seul à le dire. Maki Moukeba vous a démontré ici. Noir sur blanc. Mais dire quand même du président qu'il est tribaliste. Non, c'est un discours tribal. Séparatiste. Lorsqu'il dit que le Kasaï n'a pas été détruit par le Kasaïen, ce sont les haineux, les ennemis. Qui, en dehors des Kasaïens, qui n'ont pas détruit leur province, ce sont les haineux et les ennemis. Qui? D'autres communautés. Est-ce qu'un chef de l'État peut dire des choses? Non, il ne faut pas nous ramener à défendre l'indéfendable. Il dit, le Kasaï a été détruit, non pas par le Kassaïen, mais par les haineux et les ennemis. Donc, tous les ministres, les premiers ministres kassaïens, les hommes d'affaires, nés avant Joseph Kabila, qui n'ont pas voulu construire au Kasaï, c'est l'FCC qui leur a dit de ne pas construire au Kasaï. Bandeko tozoyoka Museveni biso nyonso. C'est une erreur de vouloir participer aux guerres des autres. C'est une erreur. Un pays ne doit pas aller mener une guerre pour d'autres populations. Si ces gens veulent se battre, qu'ils le fassent eux-mêmes. Ces interventions étrangères déstabilisent la situation intérieure de ces pays. Ici, nous avons combattu, nous avons mené beaucoup de guerres, mais nous avons combattu par nous-mêmes. Nous n'avons jamais demandé à personne de venir combattre pour nous. Prenons l'exemple de la Somalie, c'est qu'aucune force armée nationale n'a vraiment émergé. C'est leur responsabilité. S'ils avaient créé une force armée efficace, la situation aurait été résolue depuis longtemps. On ne peut pas venir et apporter de quoi résoudre leurs problèmes. Il faut que la solution naisse et se développe localement. Un pays, comme un corps, doit pouvoir se défendre seul. S'il ne peut pas le faire, c'est qu'il souffre d'une forme de sida politique. Quand vous avez le sida, vos défenses immunitaires ne sont pas suffisantes pour protéger votre corps. Si la situation continue d'empirer, comme vous l'avez dit, est-ce que vous pensez que vous allez retirer vos troupes de Somalie? Bien sûr, si ce pays ne parvient pas à créer une force armée nationale, nous y songerons. Le soutien extérieur, je ne crois pas vraiment au déploiement de troupes étrangères. Et quand cela doit se produire, eh bien c'est pour un temps très limité. Nabanzi bandeko boyoki kama moke ba déclaration ya Museveni alobi bien soki biso to na armée to préparer armée na biso bien to cause na ba problème ote hein. Mais depuis quand biso za suna armée te? Depuis quand to za suna armée te? Ça fait des décennies hein, to za na armée te. Ce n'est pas Chilombo qui a armé. Vous voyez pourquoi nous avons armé. Namuto a détruit Mboka pe pillé yango. Yende mutatika Mboka armé zate. Donc les tanto formés armés à les attaquer biso. Bazo tik la biso tanto formé armé te. Tout ça ndegni. Nyonso les nozo ko elaka biso na Mboka. Ezali
armée ezate. Yangwana mutu wana tango akendaki atikili biso parole de malédiction. Après moi c'est le déluge. Ayebaki bien que ndenge nazokende boye natikili bino armée te bokoka ko se défendre te. Yango bato mususu bazwaka après moi c'est le déluge bazwa ngo ndenge mususu. Nakenanga nazalaki misuga mais natikili bino pe armée te. Alors banda wana bazokota basa obolingi ali bango siko bakangi armée albino siko bosandeni si lo bosa siko ndeni yoso batio président bakanga armée osandeni parce que tant ozo comme président ba signer sur le yambikanda oseloni onde bazo biso baye bakangi armée mba bolo bana bino e bo sala obolingi bakangi armée bakangi pe police to ebite soki pe gendarmerie ezanga na mboka oyo bino wana ema mingi olingi koyiba mbongo ya mboka bato mais olingi ko aider peuple te mais olingi koyiba merci organiser collation ngala kendaki na mwa mboka wa place ozotambola otali bana ya basi misusu baza na ba intérieur lulenge basi bazolata ozoka mwa bopolo metango oye na Kinshasa nazoyeba te bao babali nanu te nayebi te so bakozwa basi nayebi te botala collation de grade na ISP alors que l'animation eza kosalama bana na biso ba grande sœur ba petite sœur ba fiancé moto na moto aza na titre akokopesa olobelaka bana Saint Georges po Saint Georges ezaki nini Saint Georges baza bana baza mike ozovanda na mwana mwasi mosusu bozotanga ne na classe ozobenge collègue nakozala chele naza collègue po bachele bacomprena ke na boulevard bazozwa bango difficilement ils ont changé méthodologie à travail chele akomi mwana classe chele akomi intercesseur chele akomi pe vendeuse akoti na mosala na yo so omoni na université okutani neka lelo pondo akaucho buki lelo lambi lelo bipecho azaki faible te ye aza chele ozwi na compte mosala botala bana basi ndenge babinaki sikoyo on va parler botala bino moko wana bana ya ISP lobi bango bato babana kotangisa bana na biso wana bango basilisi bauti mpe kolonga wana ezali mabina ya bosoto bana baza kobina bazwi matama nyonso ya se bazobimisa ngo na miso ya bato ezosala biso pasi akoloba makambo ngo na français te funa lobango na lingala mpe lingala oyo ekosala pasi bana na biso bayoka te yango nazobenga ngo matama ya se bandeko na banzi eza na mingi po bachele bacomprena wana bana ya ISP botala bana basi ndenge babinaki sikoyo on va parler botala bino moko wana bana ya ISP lobi bango bato babana kotangisa bana na biso wana bango basilisi bauti mpe kolonga wana ezali mabina ya bosoto bana baza kobina bazwi matama nyonso ya se bazobimisa ngo na miso ya bato ezosala biso pasi akoloba makambo ngo na français te funa lobango na lingala mpe lingala oyo ekosala pasi bana na biso bayoka te yango nazobenga ngo matama ya se alors biso bapaster to na pasi biso bapaster to na pasi nayebi te tokoteya ndenge nini mpo bato mosusu base calme bomonani derrièrement na église ndenge bato bazobina siko baoyo wana bato ya institut supérieur bato oyo bayali basilisi bakotangisa mais botala nde bazobina na miso ya bamikolo parce que baza bana ya bana mike wana nazomona wana bafo wana bana ba entre 20 et 25 ans alors likambo te tokobundaka meme mpona koyeba nini tokosala bandeko nalingi kolakisa eloko moko awa ezaka mwa choquant so na komona yango mpona aider
soki moto akoyeba moto oyo mpona kofunda ye me naza sire ke moto akangaki ye bafoto na bandi ye afundaki ye ou bien basi bakanga ye voilà allez toke bandeko comment moto akozala motema ya modele ya boye ya kobeta mwana bebe sans défense oyo ayebi na ye rien tant mosu azolela wana aza na besoin mabele ya mama na ye bandeko na biso basi botalaka mibali bokobalaka bokendeke na loyenge te parce que ebele bakoma kozana kolala na susi ya libala po baninga babali mais susi wana ozolala yango ekocreye yo baproblème na bana yo soki ozwi mobali neti ya boye mobali mosusu tolakisaki na film na video oyo toleka 0728 29 oyo ake kolanda mwasi ti na wenze na essence alatumbi ye bake hôpital basali nyonso me mwasi akufi bandeko ya biso basi bayokaka te po mwasi soki asali lobi likambo atikalaka na oyo ye alobi le reste oyo okoloba etali ye te mabala nyonso ya mbangu eza mabala ya mabe ya bondoki soki ozwi mobali pourquoi kolinga te bosala même une année ou bien 2 ans mutu na mutu mpa na ye mais bokutanaka mingi tout ça okokoyeba comportement na ye meme aza kobomba yango nasili video oyo esali baparent mpasi meme baoyo baza baparent te mwana ya age wana azobete bambata comme si azobeta mwana ya mama ya 30 ans parce que mama ya 30 ans azobeti na forme ka pasi yakolela elongi et puis o wana ezokotya wana moto akokanga yango te nasi batielaki caméra caché parce que baremarka mwana biloko ya ndenge wana batiele caméra caché je suis sûr ndo bakanga ye mais biso totie yango surtout bino basi toujours bino bozwaka mibali botalaka bikolo bozozwaka bikolo oyoyo ya bato batiaka biloko bato bakufa ata otuli mama tika bato oyo bazali te baluba moluba okomona ye sérieux aza bien tout ça mais un serpent à double tête ndenge bato bali bato bazali te baluba moluba okolinga ye mais ya kolinga yo te moluba okosala ye bolamu ndenge nini akozongiselo mabe ala mwasi ala mobali donc yo ozokona ozwa mobali ya bamboka wana oza koambrase ye mpe moza makasi parce que bango balinga banoir te oyebi te badega nini otika na kati ya kore na yo bandeko na ngai eza pasi naza koluka eloko ya ndeko na biso me naza sire na komona yango te toyoka ta ye
Mamo Mansoni. Nkongo kakala muifiko. Nkongo muntu keli kakakala. Atati ba mama lutala mama malutiri zono kune kimpika. Kamnozi remorki tukiri kumatadi mugusisa Thomson kukitsasi balu kidi talaba Kongo papufaso ba yibidi. Ibana ba kento, ibana ba jakala, ibani matoko kotu muna katiki remorke, yini kifrigo, ikeri Thomson ba yibidi. Ba Kongo ba kumini puif kabikusagana ko. Moma kulu atuma tubuana. Songo ne kuyiba profession. Kuyiba ka profession ko. Mamu makiari mama Nsoni. Mama Salameni zono. Mwana Kongo nkenti jakal batayiba. Kasabu kasisa moko. Be tukere ba mutezetu bakeni. Wo mweli kimiki muntu. Kene mbongo zibwiri bakiri wa songo jana. Kulendi diao. Kimiki muntu fodi gana kiao. Kingani. Voilà l'hôtel qui souvenir à tout ma tubuani que si c'est comme un il a dit une personnalité de Bako, oui, quand tu dis Muriambo, Mamu Mansoni, Zambika Yangalanga, Yabuifiko, Unkomu Mutu, Uchukanta, Bambuzibet, Kabayibiri, Kasum Katu Sisala Buifi, Kasum Soven Siyo, Kasoma Buifkuba to go, Kayibambo was Yaluko. Mbongo zanize kasa vubuzi bafoti kufuta etanke chef de l'État o katikiri chaque fin du mois bafoti kufutanga mbongo za kabaka ngozo kene famille kaso kazibaka mbongo zi ba Marie Rose kababa futa ko le seul président kabaka mbongo momo kabagoyi be ba président ba kulu ba katikiri ba mbongo zao ndambo basari kisano insiyo buna beje ba Kongo ngetulina lumweni tutawole nde atu obstacle di bako obstacle dala makasade di batu zono munzile yo kamne sa accident ufodi kebu ufodi lemuka oku lemuka ni ko fuidi bakomba kumini comportement ko yiba ba yibiri ba gondi ni mutu bimbi akul ba yibiri o mata lutu ko Congo central esprit yo fodi katuka que esprit mbotiko merci ben de Dieu omisapa. Kasi lukula bakomi ba mélange na bikolo ndenge nini biloko wana ekosala te ndenge nini ekosala te. Oui, bonjour ndeko papa na pesio audio oyo tinda ngoso qui est comme pas Félix. C'est maman Agnès qui parle. Colo dans un peu à l'égard. Nazo la note mbota mais moi na Jésus. Ngai moi na maman Marie. Jamais je laisserai mon Jésus et maman Marie. Donc il y a na fandi mien. Nazo nini ko sepela mbota mais moi na Jésus. Mais na uti ko landa par hasard na YouTube vidéo moko ya pasteur Dina Banza. Donc voilà, nete qu'est-ce qui se passe? Mais nazo yoka bandakala. Nazo so bandeko baluba. Bandeko baluba na lobby boza bandeko na biso donc tozo souhaiter kutu ata mikolo moko te tokabola na bino mais ndenge bozo kimaka kasai te bozo kimaka kasai bozo kota na ba province nyonso tu tozo yamba bino puisque boza bandeko na biso occupation et comme kotungisa biso yango tozo yamba bino mais place bozo kota boza la kimia. Bozala kimia, nazo ko attirer attention surtout na Congo central. Faites bien attention. Congo azali peuple moko azala kanye. Azali nye boyebi Congo ki le boyebi. Toza batmo toza batu ya violence te. Toza batmo toza kanye, mais soki to tomboki. Donc nazo ba soki to tomboki. Donc bozo ba soki na ina lobelo koni. Donc gare à vous. So il faut faire la Congo central, il faut faire la nienne, il va pas y avoir ça la carte Congo central. Bon, il y a un yembi bino, pour notre ligne bino, pour ça va déconner biso to kabana binoté. Mais ceux qui vont continuer na buzoba, bon tika peuple mu Congo ninga fanda na tranquillité na ye. Peuple mu Congo ndenge akona ka bilanga na ye, a vivre na bilanga, puisque na gouvernement bolingara pe ba Congo te. Bokeba, je vous dis bokeba, faites bien attention. Peuple Moulouba, bande konangai, ngai mama Agnès, na lobi bokeba, Félix,
yebisa bandeko na yo baza bandeko na ngai baza bandeko na yo oza ndeko na ngai mpe puisque ezali mboka na biso bakoko na biso nyonso tu bafandaki na mboka na mais nazokebisa bandeko baloba faites bien attention botika peuple mokongo ndenge eza mesala bilanga ni afanda nie nde bofanda Congo central bofanda na discipline bozoyoka na discipline je vous dis na discipline ça c'est Mama Agnès po boyebi peuple mokongo soki atomboki azongaka susima te donc faites bien attention ça c'est Mama Agnès ndeko papa panzela mai video ekende place ekende soki Félix akoyoka nga yoka peuple moluba faites attention faites bien attention ça c'est Mama Agnès peuple mokongo boyebi peuple mokongo soki azali nani tofandi biso na bino boyebi peuple moko soki aza nani boyebi peuple mokongo soki aza nani bokeba je vous dis bokeba gare à vous bofanda na discipline nyonso tu na Congo central soki bobandi kaka buzoba baesprit oyo ya indépendance ekendamuka vous avez compris voilà nasuki wana merci bandeko natiaki mode avion te heureusement tokominza na 20 minutes soki moto abenga eyokatana so ekatani bokotala kaka oyo boyoki awa alo bandeko nakoluka so eloko moko boye motu moko alobaki soki nakomona yango yango te soki nakomona yango nakoki kotia yango me oui bonjour matondo fongo tofia okidi utosia misi beto kulo zinga tona mavimbi zimfuilo kakaza bantu antuka bantu beti fwa kanti mfuilo za kulo zikazisilia kabeni za kedikako savo zikamadinge banganga mbuki kunzo bilongo ba batambu dizimbongo muzola sa justifie mbongo zozo antu bandeko loboko tukabeti sampe kinkete mohonda viva mpani mpila zozo kali uno tumweningi spectacle kukiringi groupe de malades basi soupçonné bena atteint ya covid mais uno basi tina ngabeni kwe mwanga ni kwa beni kwe yendi kwa donc mubao kibeni kabena ofufu ko mukirika kyo kimbefu kina yawo sabo bitsanga pako biki dikyo mana lambisa meso bakozome kine mwa fintu mufilenda kuyakirikisa mukoyidi kwa kusimu Kongo malembe alors bingi ba mwini fukantemo kudokyo kimpake tuma salama ko pitela inene ya basero aussi donc bantu petit fois mo konso kalombo soit 2 3 4 5 kaiba ya bantu ifeti fois alors ce n'est pas normal dimone kene fo ba petit yak disabi mpabio yo wabu kaditivana kieso kon kango ko kansi mu ndamu mwa mavimbi mena ka kona beni samya parce que paro oti kwamisa parce que bantu babingi kana munzira zimfupa betinionga muntu kama na bela beka iwonga mukwenda ku hospital parce que bazei meme bela kwa fio to toka dingi bilo bivyo kilevo bubele lenda kwa kuniaga me antuka ya kima kimo sotumona suspect muntu buketi bela ka mesure sanitaire musbetu vaka kutuko mais vo fuidi basiri ndrini mukona sa désinfecter fuluki kena nzo chambre tout ça pour dire que corona lo tuzi mona vo commerce mais il y a aussi un infirmier parmi ba aux zones de santé où il va fuluki mala fumbo koti ndabantu weni amba de échange et il dit loazola le miso la beto mbongo za covid zaka katuna dia donc dika di mone kene fomu kerika kimpaki ya betsilanga tuna kintu ali ntemo wena impile ko ingo tibela kancha bela ni aka kuna mona bumako lukala ka diela mundi ambulia si vaccins za uzozo kalo moni kuvona nga inga mukerika satisa bitu kutusa save vaccins zo boso mono ando ka fio tiko fitsa kota monito ami kalo tambula ndizo kadi 2 ans 3 ans après réaction kabo abuko banka ka 6 mois banka ka une année 2 ans 3 ans mboki zina sa réagir donc dio moyeni fo mukedika kimbe fuka corona ki kedingi kumbutuka kake disola nga age ko et pourquoi ba ko vaccin mais van nakaka à partir de 18 ans tikuzulu donc ils se sont rendu compte que bambutaza zingi bena yekintona bene moi connaissance balendeke kuki tufani na donc biga basa décimera cette génération yoyo buimeni baleke bena sala bena kala kwa sans connaissance sans base bena konda yendi est facile à manipuler ndoki bena kutuma ndisa kwani mpila yoyo ali mpinchi yako batutambu donc imakani ma c'est un plan donc kere amphithéose yena kaka yo bezitoma kutusila mpila yoyo
Et puis, même en Afrique en général, en tout cas les Occidentaux, ils veulent occuper terres et tout. Ils traite de noirs et basala, mon forme en kakaya et betsala. Moi, il faut des armes nucléaires, il y a des armes biologiques. Donc, en tout cas, le Thomas savait l'inquiéter. Comme il a un peu de moyens, ah non, écoutez, moi je ne peux pas continuer à souffrir, tout, bien, mais mbazim, passi. Donc, tout cas, la die là, matondo be ni bela ni aga kuna muna bumaku, vuvuye minu foyi, tuka kile kiketo, ntama peto belengi, kofulato belengi, bimbe vempila kamumpila, nswengi nyaza kedingi, asme ya kedingi, tension ya kedingi, estoma ya kedingi, mebuabu kabisiri, komara kwenda kwa hospitali, ikaibia bio corona. Donc, atozeki buna mboti mule bubela, beti salusi opération, beti foi, fouidi mudi amde erere, ba docteur ko sal doc bo opération, mais yabasi di baptiser corona. Donc, mpasi nombre de décès au besito mbula kimara baba kambongo za basa zo justifier. Matondo ki hunda tuna kintu adi sala muyenge bika totatamana na tasana. Yenge ko bampa yibo bena koko tutoni. Na luozi bazo bonga batu mikolo nyonso ka 3-4 personnes bakufi bazo kosa keza ba corona or keza yango te. Donc c'est comité côté kuna pour ba éliminer ba dissecteur nyonso baza kuna. Voilà, na banzi o bayoki te malembe bozana ba Congo ba ko faire comprendre binongo soki balobi nini. Merci beaucoup bandeko na ngai erekoki tosuki Joseph Kabila est un docteur. Azana, diplôme d'études approfondies, équivalent master en sciences politiques et relations internationales. Azana master. Oui. Azana diplôme d'état wapi. Joseph Kabila a cycle naye ya Congo te. Jean-Marie Kassamba. Oui. Alo bandela. Oh exact tikota. Loba. Tona tamula ya obeti na oba beti ba beti. Na obeta kaka. Obeta kaka. Si. Jean-Marie Kassamba. Joseph Kabila a diplôme d'état wapi? Na Congo te. Wapi? Atanga na Tanzanie. Jean-Marie Kassamba. Kabila a un diplôme d'état. Mais n'a pas connu un diplôme d'état. Na France, c'est diplôme d'état. Bac. Oui, mais bac, c'est un système français. Mais c'est ça. Il y a Kabila na Congo te. Kabila tanga na ba pays belé a uti ko tanga pe na Afrique. Te bino ka botanga ka wa Cardinal Malula, botanga ka wa sokina na ye kuna te. Nzambe na ngai. Suka na Roma musala na bato. Le reste ngana la ba diplôme ngana Congo te. Des problèmes. Na zaka diplôme d'état. Il y a pas de problème. Tout le reste n'a pas de problème te. On va poser la question. Diplôme d'état au Zwaka non? Oui, mais na Congo. En France, na Congo te. Des problèmes te.